Ya solo bandeko Congo oyo kimbangu andimaki anyokoma ponango lelo bato lokola Bachilombo et ses amis bakomona ngo eloko pamba ya solo ete balobaki keloko koyiba ezali kuna te ese kufa nango kala me atingami nango ti akoma nango ti wapi toza koyeba te. Félix akanisi ke tokosanaki le vieux mekameka alobaki ke eloko koyiba eza sulte mboka ngo ekufa nango kala, mboka ngo ekufa nango kala. Lelo les députés bakomi na $33,000. Mboka ngo ekufa nango kala tokanisi ke bakoyoka pasi pour na mboka ngo ke balongola salaire na bango ya ebele. Non, mboka ekufa nango eloko eza na lisuta koyiba me ye salaire na ye bayebi toyebi te na lelo. Mboka ekufa nango kala eloko ya koyiba na kati ya Kongo ezali te, batingami kaka bazala na kati na oyo libabe nini oyo libabe nini oyo eza koya na mabele ekolo, eza na mabele ekolo Kongo mpo ezalaka tokoyina nango mona pasi te ebele bakoyeba te ke ezali bamaki tokovivre yango vivre yango eboza komona ce qui se passe avec la Titanic ya Félix Antoine Tshilombo ndenge nini ezali kozinda komona te biso twana miso komona mosika tokomona yosolo tika topesana na matondo na nzambe ya nzapa nzakomba akongo mungali vidi Mungu baba Mungu wa milele nzambi gaungu kanunga tata kosala nzamba kosala akolobelaka mpe biso mpe toza koya liboso na bino tokopase bino message oyo aza koyoka malamu ozomona ngo kaka eza comédie tokosala mpo tolekisaka bino ntango mpo ete tozangi mosala kosala likambo te tokolashe mpe bino te tokolemba bino te toza koya kaka na nkombo ya nzambe tobelelaka na nkombo ya mvuluzi kimbango tobelelaka ja ntongonwa na nkombo mama kipa vita ndongo tobelelaka na nkombo bankoko na biso nyonso tobelelaka ndenge tomesane kobelela na ntango wana na papa mafolo totikela biso tokokontinue nango oyo ayokaka malamu oyo aboyine mpe koyoka biso tokoloba nini ngai nalobaki bandeko baboki na bankoyoka matondo epai na yo epai yo mama na biso ana lusakweno matondo epai na yo papa na biso Willy Kayenga matondo Gimbongo matondo ma Élysée matondo papa na biso nyonso papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na bandeko banso bakolela biso na kati na bandako na bango mama biso na biso Sylvie to wana zali na biso wana king de Bavarois zawa pambola moko na kati na bino ya solo komona ndiye tokobelela ka lokola maseki musoko loba ayeba te ngana zala nga mpona senga bino mbongo te mpona tia na po te nazolukela bino mbongo te mpo ke na na ngai te nakolobaka ete okosala mosala biso nyonso contribution na ngai ezali koloba yo contribution na yo eza nini te azosengaka bato mbongo ete ngai naosenga bino te ya makambo ya Congo soki bandeko mpe babandi kotungisa biso te nde tokosenga mbongo son king le Bavarois biso nayebi te soki bandeko mosusu boza koyoka biso soki so ezali malamu to te bandeko kokonzala panda so ezali te tobandela est ce que so ezali
ya ndeko me bato mosusu est ce que bozolanda biso malamu panda lobi eza ok ndeko mosusu bolanda réponse malamu 100 tongi tozwa de 5 naye kopesa alerte ndenge tobandaki na mokuse eselabi nango alerte ya nini alerte ya danger ezali nde ba te makambo eza koya po te komona ntango tobisa bino ke basala baki makambo oyo te nyonso bapaster baka lelo mingi baoyo bajournaliste na bino baza kolobaka na toloba yango ya 5 ans passé toloba yango ya 5 ans passé bango mpe bafingaki biso bafingaki ngai ter bafingaki nga boake kaka bo bafingaki ngai hier likambo mbangu likambo bankoko na biso ofrokoko na biso ndoki le trouver ya solo toluka bokoko na biso toluka bobiso me hier moko na kati na bango akoreconnaître te grâce ya eko wana grâce ya leki wana oyo abane koloba na ntango wana tondimaki te ndeko limbisanga na na likolo likambo oyo me lelo tokomona ke yo banda yango 8 ans 10 ans passé obanda likambo oyo telema kaka wana ezanga te ezaka matondo mpe na nzambe toza wana mpona eke tobikisa milimo ya bandeko oya koyoka malamu nzambe akomisama onene na nzambe kaka oya kobwene koyoka lobi bakomedi nono tolingi te likambo te sa chemin na yo lobi comme bomesa bondimaka na bino bato te nakanisi kozala sa bulangeti na yo soki nayokaki maloba ya papa wana nafingaki ye asengaki bolimbisi te tokotala biso na bino nzambe aza na bomoi wana bandeko tolobaki yango hier il y a un sérieux problème au Congo il y a un sérieux problème au Congo capitaine ana bang mabina bisengo wana atiki yango te mikolo nyonso fou de vous mais le danger est là danger za wana bandeko oyo bakomona yango te me toza koalerte bino ke ya solo danger za wana Félix taton akotatone mekameka akomeka mais ya solo lelo même bakasaye ebele bakoprendre ke c'est du gâchis. C'est le gâchis total d'avoir quelqu'un comme celui-là. Mais oui, il a le pouvoir. Quelqu'un a le pouvoir. Mais rendement exact est zéro. Captivé. Bilan zéro. Moukine Sakoyeba. Moukine Bekongo Seka. Mais c'est gars-là, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là-bas? Ah, comme go tâtonner. Ah, comme go tâtonner. Tout le bilan. Et alors, Fati, c'est fini pour Vieux Meka. Bondi Melanga, c'est fini. Bondi Melanga, c'est fini. Félix était mal parti. Félix croyait beaucoup à Emmanuel Macron. Félix croyait beaucoup aux Américains. Ils avaient peur à tout ce monde-là. Félix est toujours avec eux. Mais tu le là qui est. Tu le là qui bango. Batouana, bazalo kona ibembe ya nyoka. Nyoka sa kufa kinaye. Bobanga te. Il y a 3 ans passés, tout le bac les Cameroun. Bobanga te nyoka wana kufa. Félix s'attaché à Bango. À s'attacher à Bango, à Kéi. Tout. Bakongole beaucoup de Fanabino Nzala. Bouliana Binoté. Moi, je m'en fous de vous. Il faut corrompre ces gens. Il faut corrompre les Occidentaux. Les corrompre. Comme ça, vous ne pouvez pas maintenir dans le pouvoir. Ah bon? Mais nous allons maintenir dans le pouvoir. Bakongolais, tout peu Occidentaux. Choisi, on va bénir la démocratie par les élections, accrécher, par réussir à Bango. Et bon, on réussir. N'a ma belle à Nan. Chulongo. Oui, bravo. Oleki. N'a ma belle à Nan. Parce que le barake, non seulement qu'il oyo, tout le monde spiritualité na biso. Mais yo spiritualité na biso tchakango wapi. Yo yakina loreta merta. Yo yakina ba marabout. Yo yakina ba nyonso bosala ki bakoko na biso. Lelo Chilombo alobi azongeli bakoko na biso. Selon lui, alobi que oui, nazongeli bakoko na biso fona sala recours na auprès des chefs coutumiers.
bah, chef coutumier, qui sont ces chefs coutumiers? On rappelle, vous retenez quelque chose. Quand ce monde-là, bah, tout Rwandais, Abdel, arrivé au Congo, bah, il y avait qui est spirituellement puissant. Et cette puissance est attachée dans le Koko na biso. Alors, Basara Kenini, Basara Kefort, Baluka récupérer plusieurs chefs coutumiers, Baboma Bango. Effectivement, Baboma, vrai chef coutumier, retenez chef ami. Baboma, vrai chef coutumier, Ebele, Kobanana Nord Kivu, Kokota na Kisangani, Kokitati na kati na Kinshasa, na passage na Bango, chef coutumier Ebele, massacre ki Bango, Baboma Bango, Bakata Bango mitu, Bakenda. Et mingi, remplaça Bango, na bato oya Bango, comme ça Bango, chef coutumier. Et les aventures de ces chefs coutumiers, c'est ce que nous avons levé le lot, comme ça vous l'avez très bien. Coutumiers, ce sont des grands prêtres. La majorité, ils sont dans un costume. Et alors, pourquoi dans un costume? Un chef de terre, un chef coutumier. Alors, les chefs coutumiers, les chefs de terre, impuissants, incapables de défendre le sol Congo, m'appelait en Congo pour Bango, baza lié na pouvoir ancestral. Baza incapable, il y a que défendre ma belé ou en Congo na Bango, ce côté dans le village, je suis chef coutume na yo ya wapi, oh, ya nkanda tel boy, biso ya mutu botala ba plein. Ok, na mboka wana, oh, kuta matuchi matonda. Ok, na mboka on a chef coutumier, on a okuta ba massacre, ba respectera rien, ba principe ya bonko na biso ba respectera ngote, mais il y a le chef coutumier. Ah, papa, nikamuni na bino. Nzambe akolakisa bino film na oyo boza koloka. Voilà, alors bato wana ba bosani ba kokutana na mutu moko aza dans son sang. Ana makila ba traître. Il y a trahison, les clans Tshisekedi. Et ce que Bango va traître, chef coutumier va traître, Félix Tshilombo va traître, la Katina Libota, quand il y a clan, Bastani Mariès, sur la Sakana la Bisso, Balaxa Bisso, oui, pas qu'on a dit les rien, Bisso Tako Kende, Bisso Sagani, Bisso la Bisso, Mafie, Maundian, Nini Basagani, Poete Basala Oyo, Basako Sala Lilo. Alors, nakani bande ko belé ba monaki ba yoka ki Félix Antoine Tshilombo akuta nakina ba et ba mingi na katina bango ba beki masolo que oui effectivement Félix Tshilombo a sali koko ba très bien parce que a sangisi ba chef coutumier poète ba chef coutumier wana ba porter un plus na katina ma belé ko Congo. Allez, bolanda en image. Congo pays. On peut confondre wall, on peut confondre la Sudan. Ça, ça va venir. Et le mot est là, ça va venir. Le mot est là, ça va venir. La belle, moi, il y a un autre point de la carte. Nous sommes là, quand on colonne à venir. Voilà, voilà. C'est le coup de télémi. Voilà, voilà. Allez-moi là. On dit la belle. Voilà le deux assis malade. Deux là. Et dans la photo. Et dans la montre, dans la photo. Et tout le monde a attaqué. Et ça m'a fait. Et comment on a fait? Oui, comme on va faire. Parce que on a fait. Puis, ça peut pas me tout signer, même tout signer. Oui. La petite bazar, c'est ma campagne aussi. Voilà. Mais les loyaux, ils ont pas fait le coup de télénoir. Parce que je suis appelé au dos. Comment on peut me dire la boque? Pourquoi on s'en va m'appeler? Hein? M'appeler au somba. Auto étendu, encore, Bazali Mabé. Et ça, les amis, on peut ça là. Auto, il faut ça. Auto, tout le tourné. Pour mon instant, il est
Voilà, mes chers amis, vous venez de suivre là Félix Antoine Tshilombo avec les chefs coutumiers. Bah, comment on a dit, bah, au salakaba cérémonie nabarou. Alors, la grande question que nous serons posée est de faire réfléchir Félix Antoine Tshilombo et les leurs qui sont au pouvoir. Félix Tshilombo. Bah, on sera tout autour de soi-disant les chefs coutumiers. Est-ce que bah, y a que le pouvoir n'a pas mafia? Bah, il y a que le pouvoir nous a liés dans la magie, où il y a la sirène des eaux, bah, chef coutumier, ou pour bah, chef coutumier, dans spiritualité soi-disant. Et bah, il y a que il y a que bateau, bah, si on va au plus grand pouvoir. Est-ce que ceux qui va s'arrêter vraiment chef coutumier, bah, quand il y a que dans la mafia. Bah, quand il y a que voilà une liste na pression pour yo yebi ngana télé sans ambition mais tu le raisonnes parce que je sais qu'on a là tu le raisonner on y va bateau wana que ce sont des mendiants parce que les vrais chefs coutumiers bah on y va yo parce qu'ils étaient comme ça avec Kabila bah peut c'est que va pouvoir bah sera qui nyonso bah ndeko Kabila bomeli bango ba camarade na bango ba chef coutumier bah il va quitter. Mais il va quitter. Yo ba koloba te yo za mwana na biso. Mais to le bateau rappelé bango. Ben ba pang ya ba suku ba yaka. Ça c'est zombie. Ça c'est zombie. Ce sont les œuvres des zombies. Mais boke ba benu keba bangwasi. Benu keba yina takushi la benu keba na yo. Vous continuez à trahir ma belle ma toto bankaka na betu. Ben que trahir ma belle à Kukumpemba. Ben que trahir ma belle à Kukumpemba. Ben que trahir ma belle à Kukumpemba. Na bien on va la ça. Na lobé, vous trahir ma belle à Kukumpemba. On n'est pas comme Mobutu, biloko ebele sans me sans marketer. Vous savez on a Hippolyte Kanambe, vous savez on a Moïse Katumbi, Bino bayaka, bino basuku, likolo ya mbongo. Boteki mabele nyonso ya bino na ba étranger. Non le bela bino ne pour yoka. Bolanda. Félix Antoine Tshilombo a sacrifié son chef coutumier au nom de Kamwina Sampu. Chef coutumier ya Kasai. Bakata ye Mike. On a sacrifié. Bocha, Muto ya bokola, onoko na ya bokola ye. Nani, Sami bati banga, baki na katiwana. Nani, Kanku, azaki na katiwana. Ba sacrifié chef na banga. Sampu, pona nini, pona likambu ya mabele. Bon, bino bokolo, ben fetu benki. Ben bampangi na beta bandundu ben bayaka basuku ben tasamba na Kukumpemba ben tasamba boko samba za mpulendo abiso mama kipa vita ndona ko kabiso oh bino boza ko samba na bino na bana na bino boko yeba yango boko yebike tata wana a sacrifier libota na nyonso alikida bango nyonso bakenda ikolo ya makambo bino boye bolobi te to pese pouvoir pote bakosi bino na oyo ya bino nani na kombo ya zombie mini Congo bozo ko ba teze kama beleza kama mbongo te
boza koyeba teke babomele bino babana na kati na Kwamoto na Fadio, babomele bino bana na kati na Idiofa, babomele bino bandeko na kati na Yumbi, babomele bino bandeko na kati na Mbankana. Nana bomi bato wana bandeko na ngai bakoko bino boza koyoka banga makambo te. Nana bomi bana wana, nana bomi makila wana etangi na kati na plateau de Bateke, makila wana etangi na kati na Mbankana, makila wana etangi lelo bakomi koloba biso ba mobondo to akobunda bitumba bakobunda na batuti to bakobunda bitumba na banani. Bitumba bakobundaka na batuti to bakobundaka na banani o bakopesa pouvoir na traître. Oya trahir mabele na ye moko o babengi na Kasai bino boya na kati na Kinshasa bopesa ye pouvoir bobanga pe makambo ko bobanga ka makambo batato ben banga ka mpi makambo beno ben banga ka makambo kal ben ke banga makambo ya ve ben tamo na kuisa na bana na beno yina takuisi la bana na beno dans les jours à venir. Ben du tout à ouvert parce que Ben va me trahir bana na beno. Parce que Félix que coopérer na tuti wane na bokisilanto. Félix mette kama mantoto ya Nord Kivu. Félix mette kama toto ko banda kisangani. Ti na ntsina kati na Katanga ya meteka yo. Na nani na minde. Ben ça mauvais. Comment il peut sa confiance dans Moutapidine? Un traître comme Chilombo. Et vous amenez vos histoires là. Ouais, on bat le Mabele. Et bon, Mabelo ya Katanga. Mabelo ya Kivu. Mabelo ya Nord Kivu, ya Goma, ya Nini. Oh, ya trahir. Et je Mabelo, mon autre la Kinshasa. Je viens tout mon hiver. Donc, il a fait de bâtir là. Il y a Kinshasa, mais il a les autres. Il a vendu ça. Vous êtes d'accord? Bino ba chef couté boza d'accord nango matondo ba like na bino matondo ba ker na bino na rapport nango parce que ba ndeko émission oyo est très profond émission oyo est très profond ndeko yo kango ko garder ngo pona yo mokoté ko garder ngo pona yo mokoté tindela ba ndeko ba yeba surtout les rero baza ko sala baza mona ondele ba black ato mesana na biso e ko sala nini ato mesana ba tuti je to ko habiter na bango moma oyo e ko siba nsote nzamba na kanda nzamba sala kongwazo tala esengeli bato wana nyoso bakwena kati na piège soko moni bakoyi na piège ozo ko mona bango perfect eza piège bakoti. C'est soi-disant ce coutumier, bah, continue à na piège. Piège oyo et sengela qui et salema pour la bango. Et voilà, aujourd'hui, Batouana Nyonso, balbaka bien que les salaires de la trahison, des traîtres, c'est la mort. Aux traîtres, aux trahir, ma belé, salaire nayo, c'est la mort. Bobo Salamote. Voilà, Bandeko Bana Sommet Kolo Congo. Alors nous allons vivre une grande confusion. Namiko les années Koya, na Bandeko Yabiso, Oyo, pardon, Bazana Katina Bobungi. Alors Bazana Katina Bobungi, Bazako Yebate, importance à ma belle Kolo Congo, O Bazako trahir ma belle, que ça c'est la trahison, O Bazako Mona Wana, Tontia la Binongo, à l'image, c'est que c'est passé la Katina. Nakatina Kinshasa, on appelle ça, c'est la grande, c'est la haute trahison en regardant cette histoire Oyo Wakomona. Yamba pe batuti, oyo batuti bazoboma ba Congolais. Kaka wana pe ya sego ya mabino. Voilà. Pesa maboko na nani? Na Yudas. Bako pesa Yudas maboko. Voilà. DG a pesa Yudas. C'est l'argent. Ça c'est l'argent. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ouais, voilà, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ça, c'est l'argent.
boye bola ça ne sera pas yamba bino ba isenga que moko na kati na bino akufaki likamboni ayaki deja botala maboko na ye botala maboko aza kosala maboko soki omoni moto azolekisala maboko ndenge wana toba aza escro soki omoni basine na maboko ya moto oyo boza liboso na ye aza kosala maboko bageste oyo longo aza kosala aza farceur voilà bayakala bayanaki ntia depuis longtemps mpona kolanda komandie mpona komandie mbongo pa ya Tshilombo voilà moko na kati na bango akufaki na kati na Kinshasa na kozelaka mbongo ya makila bandeko na bino, c'est la haute trahison. Le chef coutumier affairiste, le chef coutumier affairiste, voilà la costume et le nzoto. Voilà ndeko bana somi ekolo Congo, alors tobengi yango que c'est la haute trahison. Oyo ndeko na biso basali na kati na mabele ekolo Congo. On verra bien comment ekozala lobby na kati na mabele ekolo Congo pour être réponse ya bato nyonso kili oyo ya mabele esenge lobby moko na moko ya trahison oyo akozala na mabele na somme ekolo Congo ya solo ke bolandi yango nyonso na oyo ezali koleka na mabele ekolo Congo oyo ba soi-disant ba chef coutumier ba laxi biso ke solo balingi mabele ekolo Congo te mais balingi mbongo koleka mabele ba chef poto komona ke lelo na ba coin nyonso surtout na Kivu central na kati na Bandundu na Équateur na ba Congo na Kinshasa ba tuti ba komi ba chef coutumier ba tuti ba botoli nyonso et ba chef pour bazaka ba na pouvoir te pour te ba yeba ke ya solo bato yo baza ba pa ya ba koti awa pour te ba boma ba botoli biso mboka ba yeba ke na bango ba sala ki semblant depuis l'époque de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Il faut croire à ces gens. Je vois très mal comment comprendre bango na ba venture ko ba ko sala. Donc ba chef te to ça ba chef ba na détecter déjà que moto yo aza ya bisoté aza traître ba koko na laksa bango déjà que te boke no coopérer na yete po aza na makila na maboko na ye ba simi makila na maboko na ye. Et voilà la suite on verra bien. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo. Alors tango to ko belaka batu batebele baza ko yeba te que la situation ezali ko ya. Alors hier tout ce monde autorisé bino que ils étaient tous ensemble et aujourd'hui mingi na kanisi ba komi kokabwana surtout ba na Congo ba kokabwana pona nini. Aujourd'hui, c'est suite à la grande confusion oyo Nzambe a koti na kati na bango nyonso confusion koti. Alors mon monaki hier Sassou Nguesso azak kolo na Félix Antoine Tshilombo lelo et bébé bango ba comme la situation comme benemi. Alors nanga oyo lelo atali condamné à mort. C'est nanga oyo condamné à mort lelo yele mutazali facilitateur ou a permettre que Félix a comment na pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nanga ou Salaki que Félix a comme na pouvoir. Aujourd'hui, Nanga commis mal le colon du Cameroun zate a Olandaka Nzela Oyo Félix Antoine Aleka qui na wapi et pas na Nairobi et pas ya batuti Nanga pe accueilli na même chemin na ba M23 na ni pote ba distraire biso eza bagé na bango biso tokota na distraction wana te. Alors, nous sommes allés koleka na kati na mabele ekolo Congo bandeko ezala ko kamwake lelo na Kinshasa oyo leki kuna na Kinshasa ezala ki asomo ya komona ke résidence ya nani ya Nanga Corneille Nanga kuna batuti bakuluna bakotaki na kati na résidence ya Corneille Nanga bapadi nyonso bakomi kosaka na piscine na ye basali nyonso nani moto apesi bango autorisation ezali Jacques na Christian Tshisekedi
pour na bango il faut basilana na bateau nyonso na bo ba facilitateur na nini batika la bango moko. Allez, tolanda en image. Voilà, Mabele Bakoko la bango, Félix Alobi, Bako Bangelo côté, Bako saccager tout, et voilà, Ndenge ba saccager résidence, ya Cornel Nanga. Alors, dans la quantité d'expliquer Bino, Wana Ezelba, un vrai Christian Tshisekedi, Nina Moto Benga, na Jacques Tshisekedi, ba homme fort ya moi, ba sali en action, na Katine Congo, ba parcelle Nyoso Bango. Ba résidence nyonso ya bango yoko ba soutien hier ezalaki kema kotika na ndako pa moloba te mais lelo komba comme homme fort ba bani ko arracher nyonso par la force. Mais voilà toko kotala lelo ndenge nini eza koleka wana na kati na mabeli ko Congo ya solote lobinde toko tala komba ba bien ke mokili ezali mbanga na ntaba asoro azaki facilitateur après l'état que Félix Antoine Tshilombo a pouvoir na mabele ko Congo nanga akomi ennemi biso to koloba nini mbwa asur mbwa bazaka na kati na bango na nanga na Félix Antoine Tshilombo ba mona ni ki baza ennemi ya be na Congo. Alors to côté la moto moko te me biso to ko la kaka oyo ba ko salanaka oyo le vengeance nanga atombo fait Christian na nani batomboki contre nanga ebongo lobi ekozala nini pote mabele ko Congo ya solo to ko mona kaba evre za ko ya wana la grande confusion et bani ko renier. Alors est-ce que ndenge to ko lobaka boye Christian na nani bango nyonso batujo so bayebi ke Christian na Jacques Tshisekedi bakomi ba vraiment ba terroriste bazo terroriser congolais Congo nyonso. Alors toko tala ndenge nini eko sukela bango lobby est-ce que ba congolais ba bosana est-ce que biso ba bena Congo to bosana oyo nyonso za ko lekaka lelo na bele ko Congo ya ko mona ke Jacques na Christian Félix famille mobimba Tshilombo baza ko terroriser Congo mobimba bateki Congo comme ils ont valeur soutien likolo na bango. Est-ce que lobby ekozala ndenge nini tokotala ngo na simamiku pe o azala bo moi ayebi ke makamu za koleka na kati na bele ko Congo ezali ya normalité. Alors ezali normalité tokolanda oyo e akoleka na bele ko bon ba pesi biso déjà ke pona koyeba ko biso bandeko eloko nini ezoleka na kati na bele ko Congo. Balobi ndeko moka tindele biso alobi oui ba me ko sala ba calcul. Félix Tshilombo depuis a vu deuxième mandat a sali 54 jours. Non, c'est plus que ça, je pense. Analyse, il y a ndeko tokotala de toute façon. Sur un serment naïe, donc 54 jours, il y a serment 29 jours à l'extérieur du pays. Wana ndeko sali biso azon sali biso na place pour te raisonner. 29 jours à Salam na Libanda et
14 voyages Oyo a visité kaka pendant le pouvoir Oyo 8 pays Oyo a visité dans le pays wana nyosa tamboli dans le pays ebele donc c'est à dire qu'il y a baneko c'est la kaka bo renouveler pouvoir et bon à l'axabino Oyo nyoso et sengeli asala. Alors tokei wapi tokei na matanga ya Cherubin Okende. Cherubin Okende azali Oyo boyebi bino moko baboma Cherubin Okende. Alors comme baboma Cherubin Okende la vérité est comme marqué la famille Tshisekedi est impliquée dans l'assassinat de Cherubin Okende. Voilà, ma vidéo, ma audio, ebimi ebele, et là, baza kolome la biso du Kambo ya Cherubin Okende. Ba kende ki kondaye, et comme la cimetière, Cherubin Okende a bloqué ma portière nyonso ya Corbière. Ako bimate, et singedaki, ba panza Corbière nyonso, pour être ma bimisa cercueil. Voilà, image. Voilà, qui plus d'une heure, on va saluer tout que va bimisa corps, il y a qu'on nanga, bonibisi, il y a nani, il y a Cherubin Okende, la carte la corps. Quitter ba bouki ba vitre nyoso pour être ba bimisa cercueil na les dessous ya vitre. Voilà la situation nengini et les kaki. Et ce que wana te ba saraki messe na kati l'église et bon na kati na messe wana e communiquer ba attaquer ba tunani ba criminel oyo ba tilaki ba ko visiter oui que sika mutakufaka et sika ba de la carte toujours oyo azali va s'attaquer la bataille de presse. Messe Requiem Yanani ya Cherubin Okende Nani bango chasse à l'homme. Ah, mana lete silaka. Accusé famille Tshisekedi oyo bazali ba auteur ya crime oyo ya assassinat ya Cherubin Okende. Voilà la situation de les Okende bango moko balobi que peine de mort kati na Congo mais bango moko baza déjà na ba dossier ebele ya ba crime oyo basali na mabele ekolo Congo. Et dans ce même dossier ba crime tokei wapi tokei na kati na mabele ekolo mona mokili mobimba là te kozwa dépêche oyo ekweli biso. Les ambassades du Canada, de la Norvège et du Royaume-Uni, la Suisse ont exprimé leur opposition à la levée du moratoire sur la peine de mort
en République démocratique du Congo. Donc, criminel monsieur va tellement de tete. On est makamo muta la muki à la musi seulement que biso moko toko kangama na kati na makamo parce que babi que Hippolyte Kanambe à la kati makamba crime wana que ye moto azali parmi batoyo bako attaquer liboso poete bako isana kati na mobulu oyo nyonso ezali koleka wana na kati ya belekolo Congo. Alors bandeko bana sur le Congo tokei na notre dossier na kati na Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses na kati na Kinshasa? Bota la bino moko en image. Ba carte ba médecin bomona kangona ba baza ko sala ba médecin bomona belbele baza ko sabino baza médecin nzoka te tala makambo nini ya koleka na voilà même waya solo komona ke mboka eza kokende dans ce même camp na kati na mboka ebele na kati na Afrika ba ko sekaka biso situation oyo to ko vivre vraiment na kati na Congo ya ko yeba ke loko nini eza ko na kati na Congo to jura ki bini image moko ya chiti qui fils ya Fatih et du Saint-Esprit le peuple d'abord les rois soleil les trucables Lazare ressuscité Wandugu wapenzi na wapendwa wa lugha tukufu ya Kiswahili, Radio Television ndio kunawajulisha ya kwamba UDPS inaenda kukufuru Mwenyezi Mungu, kwamba mfalme au nuru ya ulimwengu ni Yesu Kristo, na hapo sasa wanamuita Tshisekedi kuwa nuru ya mfalme wa jua, na mama yake anaanza bariki watu kama vile papa wa Roma au kama vile mapadiri ambao wanabariki wa Kristo. Tumeona ya kwamba hewa inaingia mbaya sana, na ndio po tulipokuwa tukiwajulisha kwamba UDPS itatuingiza katika makufuru makubwa na italeta nchi kukua giza. Hata mwenyewe rais aliposema kwamba ameweka nchi mikononi mwa Mungu, lakini imeonekana kwamba yote alikuwa kwa ndeza wa Kristo. Hapo wanamuita mfalme wa jua, yani yeye ni jua, na hiyo ni shida wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa lugha tukufu ya Kiswahili. Radio Television ndio inasema ya kwamba wakati nchi inahitaji kuingia giza au wakati nchi iko inaingia mugiza, inaotanguliwa ni mauaji kisha makufuru, na hapo tunaanza ona. Voilà mes chers amis, comment est-ce que batoli banda ba pays musuba voisin ndeni baza ko la biso ya kokamwa ke UDPS tokomi wapi au nom du père ya Chichi. Mais mes chers amis, to akokeni wapi oyo nyonso bakritika kilomi pa ya Mobutu bakomi kosala ngo plus que même Mobutu, mais vraiment eza grave. Tala ndenge nini na ba pays mususu étranger ndenge nini bazali ko critiquer biso na l'événement oyo eza koleka na mabele ko Congo ezali ya pasi na rapport ya oyo bandeko ba ko salaka na kati na Congo. Tokei wapi? Tokei na kati na mboka Bandundu, na kati na mboka Bandundu, na kati na Kikwit kuna pe balobi bandeko kuna baza ko yeba sote nani azo diriger mboka. Alors tolanda en image makamuni neza koleka. Enlevez nous-mêmes ces panneaux solaires. Vous êtes déjà venus prendre des batteries. Vous avez menti que c'est normal que vous venez prendre ce qui est à Kikwit. Hein? Ça va partir. Na moi, il que Moutaro Sala a comme un martyr à Makamboul. Vous voyez que Moutaro comme un martyr à Makamboul. Et ça l'a dans une ville où Batumatanga Bazali. Donc, et ça, ils sont qui 7 ou 8 ans, qui combien d'années? Vous venez le prendre au Kenango. Parce que la Kikwit, Moutarolo Bazal, c'est la Kikwit Zalarate. Qui donne l'ordre? Enlevez les panneaux. Bon, on a pas panneau solaire pour qu'il y ait panneaux solaires pour qu'il y ait prenez les panneaux solaires, partez avec
Hein? Qui est venu prendre ça? Oh. Bonsoir, pas panneau solaire au Kenya Nango. Bonsoir, pas panneau solaire au Kenya Nango. Hein? Vous savez que l'homme a non, non, non. Bonsoir, pas panneau solaire. Là, vraiment, moi, je vais m'ériger contre ça. Et puis, maté. L'État est au Kenya. Moi, je me mets ici. Voilà. L'histoire, c'est quoi? Ben, si vous m'avez dit que Félix Chilombo a bimi seki ba tala kunaye ba bale ko kumisa ba lobi que voilà ville ya kikwit ba tiens au courant na la tche courant Félix Antoine Chilombo kumisa ba la seki d'installation et voilà aujourd'hui et ça combien de mois ba ye ba bale ko démonter tout pour la campagne électorale et la campagne électorale est ajoutée à ça l'équinaye allez ba bale ko démonter nyonso destination inconnue. Voilà la situation de Genini et l'équipe nakati na moka qui quitte oyo batu ebele ba ko comprendre te eloko nini oyo eza koleka nakati na moka qui quitte. Donc ezaka nakati na qui quitte te mezali na ba coin nyonso ya mabele ko le Congo que situation ezali ko tambola bien te. Alors to landana no audio. Bonsoir tout le monde. Eza ngai Bo Petoko. Naye ko passer juste un message à la dirigeant à Congo, Félix na équipe naye. Awa bino otelemi pona ko boma bana ya baninga. Bana na bino ba travailler na ba cabinet bino bazala ba DG bana na bino nyonso au bolingi bazala comme bango bazala droit ya ko s'enrichir na pays oyo biso nyonso toza nango na droit. Mikolo eza koya bobongama bino na bana na bino. Et je profite aussi l'occasion de repasser un message dans ma jeune nion surtout au bas souffrir dans le Congo. Vous avez vu dans vos yeux, comment le gouvernement OESA responsable pour ne trouver une solution, il n'y a pas de gêne, mais le gouvernement on est télémis pour ne gêne. Ma jeune nion surtout na ba kuluna c'est tout mingi nazo passer message na ba auto bingi ba kuluna bani ko na ngai oza jeune ko perdre espoir te Congo eza biso nion surtout comme bango ba décider ba boma bino ngai na kosenga na bino eloko moko atake bandeko na ngai pa congolais nga nayebi ke non na kati na bino il y a des valeurs peut-être boagisaka kokata bato bamachete kosala nyonso bosalaka wana eza parce que boza sur espoir te bozomona avenir na bino molili parce que vous êtes abandonné par un gouvernement de justice. Vous êtes dirigé à Félix Tshisekedi. Bande konangai, bana ngaba, bana lemba, masina, mumbele, partout on a tangi, là on a tangité. Sert à rien ya kobeta ndeko na yo oyo bazomona pasi lokola yo machette. Ça ne sert à rien ya kobotola ndeko na yo oyo peut-être auti musala ngo ya pasi azozonga na boto peut-être na poche na ye na 3000 francs pour aller sa leki na yo ata boza ya famille moko te na leki na yo na ndako ya misu ya bébé.
Et pas tout le monde a fait passer. Il est au lié pour agresser. Ça ne sert à rien. Pauvre, abongisa pauvre. Ça ne sert à rien. Ils souffrir, au bout de souffrir. On a eu bibino malgré souffrance au Congo, mais les paix que j'ai gagné au Congo, j'ai partagé avec les gens qui souffraient. Les paix. Ma bien fêté, mais vous voyez que non, vous pouvez toujours derrière les jeunes, vous pouvez aider aussi les jeunes, aider. Mais vous voyez bien là, la sala nabino, la coli nabino, la botami nabino. Voilà, bandeko, on les a qui message yandeko oyo atidi poete to passer na ba jeune o bazan inconscient ya koyeba teke ya solo avenir na bango bango mo baza ba architecte depuis longtemps ya avenir na bango. Qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment o ba jeune bazan inconscient oyo baza koyeba te baza trop la plongée la kati ya makambo oyo eza kosala ke bako kosala ngo même pendant 15 ans 20 ans bako s'en sortir te parce que bato ba créer ki ba koluna bato ba créer ki bango bazala na ba situation bana ngo lelo kaka bato ba komona kana ba kare ya minene ba député ba sénateur bango wana ba politicien ba commerce bino la situation bo komina. Mais on vous demande pas beaucoup de choses. On vous demande que vous la conscience, vous tellement, vous se défendre. Qu'on se défendre, c'est-à-dire qu'on se comportait comme les appellation d'étiquette, Batabino, Kuruna, Chege, enfant de la rue. Non, vous méritez mieux que ça. Donc, c'est question que Bito, Biso, Bandeko, Noso, Oboko, Biso, conscience est une personne à la terre comme jeune. Chacun de nous tient dans l'élection parce que les éléments matériels oyo ils sont intéressés dans la jeune. Ce que biso nyonso donc tellement comme mutumoko ya ko la saka bandeko ya ko éviter ba kota kana je oyo occidentaux bazo tchamba na piège ba kota na je oyo ba politique bazo tchamba na piège o ba religieux ba ko tchamba na piège et ko za passe mingi pour être lelo komona musozo beli kama boyne ko yoka yo aza plonger na kati na TikTok. TikTok, c'est vrai, il y a beaucoup de choses où il y a 4 pays, mais là, il faut aider. Mais ce qui sont tandis que va mentir, mais pour nous distraire, tout beau yango, tout le monde kaya solo, beaucoup moins n'a pas comprendre que bah échouer plan biso pour dire que tout quand c'est que bah on se va tirer la distraction comme bah jusser, mais quelque part bah congolais bah comme conscient. Donc c'est ce qu'on demande, la conscience de chacun, on a été un peu battu sous topé à partager bah mission la biso na ba ndeko pour te récupérer encore bah âme. Histoire et ça li kamoko récupérer bah âme. Parce que bah te belé bah ko bunga nzela pour être bah ko yebate origine na bango bah ko yebate que bato nyoso ba na kati na religion bo nyoso ba ya na kati na politique bato na basé à l'origine ya passe ya ba misère ya o nyoso to komona na kati na mabele ko Congo. Voilà. Alors tokenda no na o ba aventure o ba ndeko tanto ko beta kambela ba ndeko mususu ba ko yoka te ba o ba guru na bango ba so continuer ko sala toujours mabé. Toké la kati na mboka Lubumbashi. Na kati na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Papa moko na maman moko balobaki baza ba chrétien makasi na kati l'église de réveil. Na kati l'église de réveil, pasteur a proposé bango kop moko po ete amatisa ngenge ya église. Alors, l'air a proposé bango kop wana, toko sala nini bon memela bisto tia mwana na bino mwana na aga bébé, toko sala ke nga pasteur nako la moussaye na kati na cimetière et bongo vidéo ko sala tout du monde nga ko succès mingi église na biso ekomata mama andimi basali nini pasteur ba pesi pasteur mwana pasteur a drogué mwana alors pasteur a drogué mwana drogué les gars qui mingi a qui trop sûr qu'il y a l'espace il y a quelques heures au balobaki bakene kokunda mwana ko lamuka bakomi wana botala bino moka l'image et le konine le kike mwana alamu qu'il sautait le Christ qui t'oblige à reprendre ta vie, reprends ta vie, viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous,
Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Remets-toi. Les pasteurs, comme des chefs coutumiers. Je t'ordonne. Sylvie, retourne dans ce monde. Retourne. 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 Fils, oblige de retourner. Montre-toi. Montre-toi. Seigneur. Voilà, maman, comme on est là. Jeune fille, debout. 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 Fils, pardon. Debout. Debout. Yes. Oh là là. Vite. Vite. Et te décourage jamais. Et rentrer dans cette tombe. Il t'ordonne. Il t'ordonne. Il t'ordonne. Il est venu dans ce monde. Ensemble avec lui. Mais, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que je suis. Là. Là. Gandhi, de cette force de la mort. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Voilà l'aliénation d'un peuple avec Oyebate. Voilà, c'est parti, Mwana Akufi. Akufi pour la Bouzoba, Bouzoba ya maman, Bouzoba ya papa. Pour être pasteur à Kosa Kibango. Et voilà, deux éléments qui m'a cassé. Alors, voilà, Mwana Akufi Atikali na cimetière. Voilà, Bouzoba ya ma parent. Tant que vous avez non, mais ne pas sur le corps comme tu as taille ma bé. Satan le veut à reconnaître mon côté. Il faut qu'il n'a ébélé. Bah, passer au bas, nous sommes hier qui les soi-disant serviteurs, il y a Nzambe, nous sommes basés par presse de ténèbres, bah, serviteurs à presse de ténèbres. Et alors, voilà, nous sommes là, nous sommes là, la carte de Mokili, bah, Mimi, combien de Koufa, la carte de Mabota na Bino, Koufa Molimo, Koufa Yanzoto, bah, côté la carte de Mabota, Bozo Yoka, mais Bozo Kate, Bozo côté ko fréquenter Bango, ah, malheur et cause de la caca. Na kati na bino bo baza ko comprendre que tant que kolbaka bo sauver ba amba bande ko na bino bo bixa bande ko na bino en partageant nos émissions ya ko laksa ka bande ko bayebaka fi ezo ke ndenge nini batwana to sa bino ke la religion et la politique biloko ndele mutayaki nango bayaki nango po ba to mabele ko ya baya nango ba monta ba stratégie catholique, protestante, musulmane, armée, banguiste, tout, la tangue la rabino, la bombe la rabinoté. Religion, ba église union so, ils allaient ba œuvre satanique, ils allaient œuvre Satan, le sa rabino yango. En Angleterre. Dans la union so, c'est au Kansas que non, nous avons monté à l'église, pour va musulman, pour va bien le chrétien, et nous avons monté à Pesakio, nous avons Nzambe akina bokabonité bokaboni yakina moto ba créer yango ba créer biso divergence mais église esbelé pour ba tcha biso mbrima na kati la moto Nzambe aza na kati de ko mate bandeko ne sera bino surtout bino ba jeune bo lukaka ko joker formation pour te bo aider ba maman bo aider ba tata bo aider ba ndeko na bino o ba yebite soki yo mwana o l'équipe papa na yo maman na mayelete yo bo sali no rien la mort yo papa ce que boti bana ba mayelete
bana na yo ba yo leki bana non mayele lobo sel musala mpunda papa aye batilike bana na ye fo bazala mayele koleka ye ba découvrir to koleka mama ce que va découvrir te ba yebe le côté vie na yo eza ya kufa oyo eza koleka na kati na monde wana nyonso baeliminati baframason bango basala bareligion bango basala politique mpona kodistraire surtout en Afrique. Alors biloko wana tobolandaka yango tele biloko ya nzambe te. Spiritualité na yo c'est là dedans na nzoto na yo na motema na yo ne nzambe aza kuna ana mire ana bakele pra motu te stratégie o mutu akelaki te ke non il faut sambela obligé salaka kaka boye rituel wana biloko wana eza biloko ya Satan. Bolanda bondimela ngai bana mama ko bandeko ke tobima na kati na kufa oyo mundele ayela biso pendant des siècles 800 années plus de 800 années oyo tona ko ndima biloko wana to kufa boni ba sacrifier biso bonité na ba iloko kolia na ba bois de conserve ba bomisa biso ebe koleka na sima ba aide humanitaire na sur l'église ni so tosila kokufa na bama ngwele. Alors tozo la musabino sikoyo bandeko bazo koyoka malamu bobeta kara likamute ngala lobaki na ngai so yoki malamu yoki te lobi bakotuna yoka kite ba pesa ko loka kite pona nino laki nzela wana pona nino lokaki nzela nzambe na yote pona lokaki nzela spiritualité na yote pona nino lalaki religion yomo muto ko samba na nzambe na yo. Voilà, bandeko bana someko le Congo matondo ba kere matondo ba like na bino to continuer toujours information na biso to kei wapi na kati na mboka Nord Kivu eloko nini eza koleka wana en image. Nous attendons la suite. C'est à Kalambo, à la station de Théa. Son ezana se bandeko bolimbi simoke en train de circuler tout au bord du lac. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, ils vont où. Ils sont très bien habillés en tenue militaire FARDC. On ne sait pas c'est quoi, Nous attendons la suite, mais c'est très suspect vraiment parce que tous sont des militaires habillés en tenue ici. Ils sont habillés en tenue. On ne sait pas c'est quoi. Nous attendons la suite. Ils sont trop nombreux, ils sont en train de circuler. Voilà. Mes chers amis, ce qui se passe dans le Nord Kivu. Alors, mes chers amis, ils mangent à l'Okuta. Il y a l'Okuta, il y a la situation sur terrain aujourd'hui, na katina Nord Kivu, qu'on a vu sur Wazalendo, baza réveillé pour défendre ma belle Congo. Mais dans l'autre temps, bandeko ba Taliban oyo ba pro Félix Antoine Tshilombo ba zo ko inventer masolo mususu oyo pona ke ba kosake avantage wana to musala eza kosala kuna ke ba FARDC moto eza kosala yango musala sala kuna ezali li Wazalendo ba Wazalendo ba kosala musala wana parce que ba Wazalendo eko comprendre que Félix Antoine Tshilombo na batu na ye ba commandant oyo ya FARDC bango bazali à l'origine il y a des ordres aux la carte de Kolo. Donc, gagner guerre avec nos ennemis, en fait, nos ennemis, autres qu'on y a qui tous chassés, comme agresseurs, tant que ces gens basés la carte de Nini, la carte de pays, la biso, tu dis que un frontière, la biso, et ça dit, il y a possible. Pour l'instant, parce que la frontière, et ça, avec quoi? Avec nos minéraux, avec tout. Et voilà, on va décider d'aller jusqu'au bout de les faire. Alors, nani article frontière au fond, nani oyoki, il y a un FARDC entre nani, c'est le commandement. Le commandement
dossier oyo ezali entre les mains de tout Rwandais tant que le baka mikolo nyonso mais taka karana makamto ko lobaka bandi ko bolanda commandement oyo eza ko sala l'armée payé que le un tout d'abord na commandement ya ya défense oyo ezali Jean-Pierre Bemba azali moto ya président Museveni moto na ye wana akoko lâcher te akoko désobéir na Museveni jamais voyez qu'il y a un yanda azali na ministre ya défense eza Dibabe parce que ministre de défense non c'est ça kuna na kati bateni wana FARDC ministre de défense dans commandango wazola nzimbu ona koma Jean-Pierre Bemba na ebike akoboira Museveni service moko te pour abimisa bateni ba pesa ngona M23 dikama comment vous gagnez guerre avec des gens pareils la katina l'armée et c'est pratiquement impossible alors bateri militaire oyo ezali na maboko ya benimi ekomi kuna ndenge nini ndenge tolobi commandement ya armée eza na maboko ya benimi bato bazo commandé bo baza kosalaka kokabolaka bateri bango et bon siko comment Félix azo kosa bino mpona nini Félix akosa bino ke oui aza kotia effort po ete aider bawazalendo po ete bawazalendo na FARDC va travailler ensemble mpona balibérer Congo. C'est du mensonge. Mes chers amis, c'est du mensonge. Et ça va comme le kuta, oyo Félix azako kosa bino. Na tango toko lobaka, bandeke bele bazako yebate ke nyonso wana ezali la grande mafia. Oyo ba osala po ete ba déjà Congo et pas na ye asa seda Congo ndiko banda kisanga ni tilanse wana nyonso seda wana ezali ba je bazako sala mais bandeko na biso po lobi do kuta. Eko simbate bako sedaka jamais Congo kozalaka jamais balkaniser Félix mbongo ya batuliaki zongisa. Voilà oyo message ba wazalendo balobi Félix prends l'argent que tu as pris aux mains des autres, des occidentaux, de la France et des autres, remets ça. Congo, et tu n'as pas droit à vendre ce Congo-là et que Simbaka jamais. Cette histoire-là, au Néguénini, Ezakole Kanakatina, alors Kivu, en résumé, vous avez bien compris que Bajero Salamawana et au terme Félix Antoine Chilombo Moto Azali à la base dans la carte de Congo. Tant qu'il est là, je dis, tant que Félix est encore là, dans le Congo, oubliez, bon, mort, Batuko Kufa, et Nyonsowana, Ezali, parce que Batebele, la carte de la Busso, baza encore ignorant, baza Koyebate. Alors, au pays des hommes intègres, il y a solo dans le pays comme Mali, Burkina Faso, Mboka, tout battre, ce qu'on a bissoté, de tirer le corps, tout dans la carte dans le jardin. Dans la carte na zo to ba niama et bango baza ko tala biso to za la carte na jardin Congo et za la carte na jardin na zo biso to ba niama bango batu de l'autre côté banani ba Burkinabé ba Mali banani ba ko tala biso to ba niamo li comme il va pas ba Congo le ba niama oyo et alors c'est une réalité parce que ba comprendre te bango comme ma tête, sur la tête, na États-Unis d'Amérique, mais Bishop, merci chef, Tolanda. Ici, prenons l'occasion de saluer le courage politique du gouvernement nigérien qui a souverainement et librement décidé de mettre à la porte l'armée criminelle américaine. Pendant qu'au pays de Lumumba, nous avons un président qui mouille le maillot d'un voyage à un autre pour convaincre les Américains à sanctionner Paul Kagame. Alors que ces Américains sont le véritable. Quelle honte pour le pays de Lumumba. Humiliation pour tous ces millions de morts que le Congo aujourd'hui. C'est une humiliation, c'est une honte de voir que nous avons un président qui ne comprend pas la géopolitique, un président qui n'arrive pas à prendre le courage qu'il faut pour pouvoir faire avancer son pays dans la voie de l'autodétermination. C'est une honte, c'est pour nous. Et certains turiféraires de ce régime nous ont dit qu'il faut laisser le temps au président, qu'il faut être patient. Le président va finir par prendre de bonnes décisions. Écoutez,
Nous sommes très clairs sur ce point. Ceux qui pensent que Tshisekedi va un jour prendre le chemin de la souveraineté, le chemin de l'autodétermination, sachez que vous êtes en train de vous tromper. Sachez que vous êtes tombé sur le bon nègre de maison. Voilà. Le bon nègre de maison qui pense qu'il faut mendier l'empathie des Américains. Le bon nègre de maison qui pense qu'il faut mendier la pitié du maître de la plantation. Tshisekedi n'est pas de l'école d'Ibrahim Traoré. Tshisekedi n'est pas de l'école d'Assimi Goïta. Tshisekedi n'est pas de l'école du valeureux général Tiani. Tshisekedi n'est pas de l'école de Kémy Séba. Tshisekedi n'est pas de l'école de Nathalie Yom. Pas de l'école de Franklin Yamsi. Il est plutôt de l'école d'Alassane Draman Ouattara, de Macky Sall. Il est plutôt de l'école de Patrice Talon. Ceux qui pensent qu'il faut se soumettre à l'Occident, ceux qui pensent que la politique internationale se résume à Washington, se résume à Paris, se résume à Bruxelles. C'est déplorable. C'est déplorable. Et il est temps que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Lorsque vous êtes dans un pays où les dirigeants n'arrivent pas à prendre les décisions qu'il faut, le peuple doit se prendre en charge. C'est d'ailleurs la devise de notre mouvement, ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Le peuple le fera lui-même. Merci. Voilà, il est temps, alors mes chers amis, c'est à nous, peuple, il y a à prendre notre décision de sauver notre nation. Aujourd'hui, nous sommes humiliés de partout. On va respecter les sociétés parce qu'on est là trop naïf. On est là, on observe. On a laissé le temps, 5 ans, 7 ans, et comme on avait laissé le temps à Joseph Kabila, à Hippolyte Kanambe pendant 18 ans. Et Hippolyte Kanambe est encore là. La faute de qui? La faute à nous. Nous sommes que le Congo, comme tout le facilité. Et voilà, l'objectif c'est faciliter, de rendre Bissot mauvais service. Et alors, c'est à nous maintenant que non, on a compris l'avenir de notre pays. Nous sommes architectes de notre avenir. Donc, Bissot Moko est obligé, et l'ongo peut être bengana bango. Et je sais, je suis convaincu que nous sommes capables. Vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables. Parce que vous êtes animé là une mauvaise il y a peur wana oba tiela bino bana boko na bino ya ko faire voir bino que du péché soko sali boza le sumu soko sali boza le sumu nzoka te plan wana oyo ba le soko sali boza le sumu nzoka te plan ba nguna ba taeka ko bien avant pour comme ça biso ba aliéné mental ba comme ça biso na tout le monde na kati na faiblesse collective. Alors c'est à nous maintenant de chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce que nous bloque pour se libérer. On ne va pas attendre que les Français, les Américains, les Allemands vont libérer Bissot. C'est pratiquement impossible. Parce que Bango na soué na Bango, Balingi Totika la Kakawana na Mitu zéro. Mitu zéro. Et là, vous avez Kaka. Non, tombe la Kaka Nzambe. Et c'est voilà. Basara système Bango. Tu tchaka maboko likolo to senga Nzambe. Nzamba suga. Toi, l'eau sala soute. Non. Nzamba sala avec des courage. Comme nous avons ça avec les Maliens, comme nous avons ça avec les Burkinabés, comme nous avons ça avec d'autres peuples au monde, pourquoi pas ça pas la Bissot? Pourquoi ça pas la Bissot? Et c'est la Bissot, mon courage, courage, la détermination. Alors, cette détermination, qu'est-ce qu'on a besoin de Bino? Bougeons. Chers amis, n'observez pas, n'attendez quelque chose pour toi. N'attendez. Doit le faire. Ceux qui ne l'ont pas continuer pour joie. Il y a des jeunes moko voyous, des jeunes moko dans le terme manipuler bango pour éviter. Bango et bango va manipuler les autres par un tapage. Non, c'est les jeunes, vous êtes très nombreux. Combien de personnes au Félix se sont manipulées avec ces gens? Ils sont combien? Oh, Bakabouya, un groupe terroriste, combattant, ok. Belité. Mais au terme de la Kinshasa, beaucoup de jeunes, ne pas menacé de décoller.
force de progrès, quel droit, quel statut va force de progrès pour Kangamutu, va brutaliser la mouille. Mais Boza est. C'est cette paire-là. Père, on a des tolus à tout le monde, on a bino, tout le monde, non. Tari ya mingi, toko tala naka mingi, toko agirte. Voisinté, yo, agir. Kotala camarade, kotala papa Sahel, yo agir. Mener l'action selon yo. N'a pas baka tout le temps. Bendeko. Bambou les gens au Kenda. Donc, pour ça, et bango peut profiter pour un trop naïf. Pour un père, va profiter. Bana bango te va pérer. Tant le bana chango to bango compter sur bango. Bana chango le to comment bana chango. Nana limu sa bana chango. Fayu la zawapi. Pour nini politique on sera qui nini politique ne mute sera qui fayu la yako kosa bino. Nani religion de pasteur va saki ba je peux rôle la bango pour la condition bino to garder la ndenge ça siko boy to comme ko ba bolole biso to ko talanaka muta ko tele masate ba ko bangaka o kele ko tuna muta wa bengi mampinga bo tele nini nzabe ka ko salate. Il y a un pire de décision, alors que l'ordre mal donné, n'a pas exécuté en côté, mais il y a un pire de l'aumônier, Jésus! Michel est tout fou comme totalement, ma boîte qui me nouki, nous semble la Nzambe, Nakati na wabi, Nakati na camp militaire, Kuna bitumé mongi, Nakati na Nord Kivu, na Sud Kivu, Basoda, Bazate, batiki bango na liloba na Nzambe bafanti mini na Goma na aéroport bakoteka bango kuna bagresser bako avancer na mboka wana nyonso wana nini la religion nyonso wana nini la politique. Donc politique na religion deux choses wana nde lokode eza ko komisa biso ne toko de la kalelo yango wana samba pombola moko na bino matondo na malaika na bino matondo na bakere na bino oyo nyonso alla ki biso bale bandetina tango yo na kanisi boyoki oyo sengela ki boyoka soko ju o retenir quelque chose te o partager na ndeko na yote o informer ndeko na yote o na bidelo malheur na yo parce que o comprendre na yo rien oyo ezalaki pena de émission ya kafukafu oyo sengeli ke bo partager bandeko ki bele ba yeba pona nini Congo est bloqué. Pour la nini les a simbate, ils ont un plan oyo, ba créa, ba tchana mituna bino. Et quand on a religion, et quand on a politique, photo, bois carrément, pour te trouver, on a compris. Yo, quoi, la politique, d'accord. Yo, quoi, la religion, d'accord. Allez, à la porte, allez, bon, là, on va gêner, tout tellement, tout libéré, ma belle Congo, et ça m'a beaucoup, il y a un na biso. Oyoto silisi batu ebele ba bukto ba ndiko ba kufi ebele likolo makambo oyo to ko selaka yo tale ba ko salate ba ne ba ko salate bana chango ba ko telemate bana barumu ba ko telemate bana nzoka te ba ko kura bana ista ba ko telemate bana ipen ba ko telemate ikine ko telemate. Donc c'est ça toujours ko salaka to ko talana kaka na ba mystique pour te ba endormir. Tata tokutani mukona lobi to bongo matondo nyonso matondo na nyonso balanda ki zwane bandeti na suka matondo epana boke koko bokecho amo matondo epana matondo na onde kona biso Francis Bitodi matondo papa na biso Emmanuel Yeko matondo papa Mikael Mukobo matondo papa na biso Willy na maman na biso Marie na Katina Dallas bonne guérison et pas na maman na biso Marie. Alors le sako na bino stobo santé maman na biso Bijou Kizinga matondo epai na yo matondo epai mama Luna matondo epai bandeko banso bakana chaîne biso papa Benjamin tobo sali yote matondo epai na papa na biso Willy Kaenga ana biso wana matondo papa na biso MK muta MK lo sako matondo epai na yo matondo epai na bino nyonso tokutani mokolo na lobi to bongo ingeta ibobo